Bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows d'Enar TV. Merci beaucoup, Nabao, sur Balandi, émission, il y a des shows d'Enar TV. Ceux qui pour Landinga Yamba Liboso, n'hésitez pas à s'abonner. Au Talakaba émission, on a des shows d'Enar TV. To elibino basangwa mokili. Tokolobela par rapport à Koffi Olomide. Koffi Olomide, aza musicien mnene ya mboka Congo. Mais tozu ba révélation na ekolandana na batu oyo basala kana bango na molili, c'est-à-dire ndeko moko azalaki pe mutamisala molili, c'est-à-dire batu misala ya diabolo. Atiki diabulu ye andimeli Yesu Masiya nde aye ko bimisa ba secret nyonso ya Koffi Olomide. Yango biso pe tozwi to ya ko informer bino bozalaka au courant ya makambo nyonso oyo ezoleka na mokili. Yango na lobi soko talinga mbala liboso to yokinga lelo mbala liboso s'abonner oyeba makambo eleka na mokili. Donc s'abonner sur des shows d'Enar TV olanda ka ba émission na biso papa oyo alobi nini. Alobi Koffi Olomide na départ à carrière na ye azalaka très donc na kolo bango nini azalaka elongi mabe toke na ndengo wana. Azalaka elongi mabe o batu nyonso bandai ko seka epe bandai ko chola et je crois batu baebi musique bien to batu baebi mambo Koffi Olomide bien baebi elo nini nazolo ba c'est mpanga mais nazo pesa comment dirais-je nazo sala juste relais de message ou relais d'information par rapport à ndeko o ndenge abimisi ba secret ya Olomide ya molili alobi boy Koffi Olomide po koma kitoko ndenge lelo azana monde lelo. C'est-à-dire Koffi asalaki effort ya kuluka ba traitement ya kimundele ba bongisa ye elongi ou encore ba bongisa ya koma bien et simbate asala ba traitement ya bokoko et simbate mais ayaki ko réussir ndeni akende ko lingana na Mami Wata. Yango moni ndenge Koffi azana ba benga kaye Tati Wata, c'est-à-dire alinga Mami Wata aza mobali ya Mami Wata, c'est-à-dire Koffi moko aza Tati Wata. À partir ya Mami Wata wana Koffi akenda kolinga Mami Wata wana nda koma ko sokola Koffi Olomide a sokola Koffi Olomide tina niveau elongi ya Koffi Olomide e ya kokoma kitoko ndenge tomona Koffi Olomide ya lelo, c'est-à-dire ndeko oya lobi tala Koffi Olomide na ba image ya kala omona Koffi Olomide oya kala no ya lelo, c'est-à-dire il y a une grande différence, c'est-à-dire Koffi Olomide aza lavé par le Mami Wata. Mami Wata wana nde a lavaye, a bongisa Koffi, a komisa Koffi elongi kitoko, ndenge bozo mona Koffi ya lelo. Voilà o ezana kati wana tozoki na développement okende koka makambo ya makasi oyo komona penda ke oui, musique ya bato ndenge tolanda musique ya mokili oyo. Ezana ba problème ebele pe bazo mema biso na lifelo, bazo mema biso en enfer sans que biso moko tozala conscient ou bien to comprendre que non nzela to kende ya ba musique oyo eza makambo ya malamu te, eza makambo ezo boma bomoi na biso, eza makambo oyo komema biso na liwa lobi kuna tope lifelo na sima liwa na biso ndeko oyo lobi boyo tangu aye ko sala effort ya ko sala ki alingani na Mami Wata wana Mami Wata komi ko sokola ye abongisi ye elongi ye moko bandi ko benga ye Tati Wata nzolanda nde aye ko bimisa album na ye liboso o babengaka Zero Faute. Na Zero Faute wana tanga bimisi Zero Faute ezalaki premier impact o ya liboso ya kenda ko signer na monde diabolique, c'est-à-dire na monde comment babengaka na monde diabolique en fait ake ko signer ba pacte na ya liboso na monde satanique na lobango ndengo wana oui na monde satanique pacte liboso a signaka na Mami Wata wana nde ba pacte liboso ba ko pesa ye ba pouvoir na bango diabolique ba ko pesa ye chanson oyo ya Zero Faute ndaye ko la première chanson oyo ya Zero Faute pe chanson wana esalaka succès ya makasi. Je crois soko ebi bien mamba musique ya Koffi Olomide vrai départ ya Koffi Olomide e bandela ka wana ezaki par rapport ya alliance oyo ya salaki na Mami Wata wana ya onde sala ikeno musique ya Koffi e bandi ko avancer ndengo wana ezalaki sirène wana nde abandaki ko bongisa ye à chaque fois obandaki ko mona na batamo obo Koffi abandi ko bima après aye ko sala album ya mibale aye ko bimisa musique na ye ya mibale aye ko pesa ngo kombo magie yo moko yoka magie c'était clair. Donc ndeko oya lobi boye kombo magie wana ezalaki kaka kombo ya bipesa pesa te ezalaki clair que c'est la magie, c'est-à-dire mopao mokonzi akoti magie mopao mokonzi akoti kisi mopao mokonzi azo pratiquer magie yango ya ko sala deuxième album na ye ozo mona wana magie et cartonna na ndenga mukete, c'est-à-dire ezalaki ba impact ou bien ba pouvoir moko diabolique ou ezalaki appliqué ou bien utilisé pour ba musique oyo ekende liboso po akoma lelo pendenga azali wana selon ba témoignage ndeko oyo wana ndeko oyo lobi elo moko te bomba maki wana ezate ezalaki clairement dit que c'est la magie muzomona
alobi na bana Kofi nyonso eza na ba mususu baza wana bazalaki bana na ete abi mwana Kofi o boyokaka Juna o ayemba ememe mama ayaya yuya Juna voilà batu bayebi nzembo wana bayebi yango mama ayuya Juna na oyemba bonka pona faire référer yo nzembo nini wana eza ya kombo Juna wana babi boye Juna wana aza mwana Koffi Olomide te par rapport ya ba o tomonaka ba Didi Stone na ba o mususu soki nani bana nepenga na yebi ba kombo te voilà mais na yebi au moins Didi Stone soki na Morino soki nini voilà wana nde baza bana Koffi Olomide physiquement o ki abota bango na bumutu boya abota ye na mama na bango wana baza na ye alia mais Juna o boyoka yemba Juna aza mwana o Koffi Olomide abota na monde mystique abota Juna wana na Mami Wata c'est-à-dire Juna aza mwana ya Mami Wata aza mwana ya Kindoki aza mwana molili aza mwana mystique wana selon ba témoignage ndeko mobali oyo azoko bimisa po yepa uti monde na bango abimi na monde na bango aye na monde libanda voilà nga nazo sala ka relais ya message po yo comprendre makamnini elekaka na vie ya Koffi Olomide alobi Juna wana bomona Juna aza mwana ya Koffi ya bumutu normal boete aza mwana ya bilima c'est ce que j'allais dire c'est-à-dire mwana ya elima mais azo vivre sur terre mais baza bana ya bilima baza bana kisi aza mwana o Koffi Olomide abota ye na Mami Wata voilà eloko ndeko wana alobi donc alobi mwana wana boti ye na sirene wana na se amaya boti ye na Mami Wata tu vois nzembo wana oya mama Juna Julia soki Julia voilà yango wana après wana aye ko sala ba musique ebele aye ko bimisa musique mususu efrakata donc ezo continuer ko kende ba efrakata wana eza ba kombo moko eza na kati wana eza lié yo zo kaka ke efrakata mais eza ba kombo moko lié na ba bloko mabe na kati na ba kombo ba diable ba démon ba mambo ebele tu vois aye ko sala nani efrakata pe ezalaki susu diable mususu ya kende ko lingana naye efrakata wana eza kombo ya diabolo bango bande ko kansondie ndenge to kansa Koffi azoyemba wana efrakata to kasi azoyemba mutu moko boye ya bien to azoyemba mwasi moko boye ya kitoko non efrakata azoyemba efrakata saint démon efrakata eza kombo ya démon eza kombo ba bilima eza kombo ba bilongo na bango Kindoki ya kimulili ti azoyemba efrakata toyemba kana efrakata bato bayebi nzemba efrakata bayebi ponga moyena yemba ba biloko wana eza te pona yebi yango te mais na yebi titre album wana efrakata biso tout toza conscient to yebi yango efrakata wana eza kombo ya mutu te to kombo ya mwasi te eza kombo ya diable eza kombo ya elima yango Koffi Olomide abandai koyemba tu vois yango moni du fait que Koffi asalelaka Mami Wata yango po moni ke ye moko Tati Wata yango moni basi balingaka pe miziki ya Koffi Olomide mingi oyebi ndeko oya lobi soki olandi makambo ya Koffi Olomide yebaki automatiquement toi tu verras pas Dieu ba o mingi balandaka Koffi Olomide automatiquement vous ne verrez pas Dieu parce que Koffi Olomide travaille ou servit comment dirais-je servit les diables c'est ce que je veux dire Koffi Olomide travaille pour les diables Koffi Olomide chante pour les diables c'est-à-dire tous ceux qui suivent Koffi Olomide automatiquement vous suivez les diables c'est ce qu'il veut dire yango alobi église ya ekromasi soki ni ba église na bango ba ndokimambo ebele tu vois et comment il natama boye ba pesa ki même Koffi Olomide condition moko boye akenda na mama yemo alala na ebembe kezwa ebembe lala na ebembe azwa ebembe alala na ebembe atambola na ebembe alongola même na ebembe wana minu wana agarda ngo atiango ba en fait agarda minu wana pona ndinga ba misana na bango mabe donc c'est ça et après wana eza ba église moko batangi wana kombo nango na yebi penda makasi te ba kombo moko donc moye kutunga na prononcer ngo eza te po ba kombo msu diabolique moye ngana kenda ko répéter wana monoko nange eza te c'est-à-dire
ba Koffi Olomide ba bata ba secte moko ba secte wana baza ba antichrist baza wana ka pona ko kwisa bana nzambe baza wana pona ko bebisa ba œuvre de Dieu. Voilà but ya secte na bango wana ou soit ya ba magie o bango bakota eza juste ko kwisa kaka ba œuvre nzambe ko kwisa pe bana nzambe. Tu vois? Koffi Olomide aza antichrist moko ya GT. Mutu nyonso oyo alingaka musique ya Koffi Olomide ayebake eza erreur makasi parce que musique ya Olomide eza penda musique moko très diabolique, très magique, eza musique moko ezolongola batu pembeni na nzambe. Voilà. Alors yango wana Koffi abandaki kolobaki ba musicien chrétien mingi ndenge baza wana akobenda bango ba mingi bakoya kosalela ye Koffi, c'est-à-dire bakoyembaka na ye Koffi. Pourquoi zolo bandeng wana bien pourquoi le bandeng wana eza juste pour benda bango akwisa bango alongola bango na rang de Dieu akotsa bango na rang du diable. C'est ce qu'il veut dire, tu vois. Première des choses à envisager Mike Kalambai. Aloba na Mike Kalambai ke yo ndengo zana Mike Kalambai photo yembaka na yo. Yo ifo ya koto to beta non ndulo koto. Akumisa même Mike Kalambai par rapport à album na wana yemba ya bonganga na nzambe. Abiyo pena ne yembeli na wana soko ye penda pananga orozala vraiment na succès makasi. Également pe envisager Ser Lor Mbongo. Alobi Ser oyo faut pena na longola e bilamba. Alobi Ser Lor Mbongo faut na zo e penda Ser oyo faut ya penda pembe na ngana longola e penda bilamba na mona e penda ndenge nini ya zalaka, tu vois. Amona ndenge azalaka comprendre makamni nga na oloba selon ndenge ndeko oyo azo témoigner, c'est-à-dire envisager ou bien avisa Mike Kalambai na Lor Mbongo il faut attirer bango également na okolo bandenge azo Cindy Leker abanda ko salela nkolo Cindy Leker abanda ko yemba na ba musique religieuse mais lelo azo Cindy Leker akotsa na rana bango ya ba diable tolo bango ndenge wana akotsa na musique ya mokili également envisager na ni Mike Kalambai na Ser Lor Mbongo alobi ke non bino penda il faut na attirer bino boza apene nanga to ça na bino boulot bozo kutu succès ya koleka o bozo sala pourquoi azolo baba bloko wana parce que bango ba bata molili azomona dia ke bato ningi baza wana il faut na koisa bango pour ba étouffer la gloire de Dieu sur terre, tu vois, parce que zana bato mingi bazo croire na ba musique ya bandeko oyo ya ba Mike Kalambai ya ba Lor Mbongo. Maintenant du fait que bato bazo croire na bango ye Koffi Olomide par rapport ya ba secte na bango eza il faut étouffer les œuvres de Dieu. Yango envisager bandeko o mibale ayepsi bango bino ndenge za wana ngana ko sepelaka un jour nazala na bino, c'est-à-dire boya koyemba na quartier latin boko ba musicien ba quartier latin lokola ba Cindy ndenge bo mona pe batu mususu bayaka, tu vois, ba rôle na bango yango wana. Yango moni ba effort na ezaki il faut ko isa bango tout baya ko salela diable, tu vois. Donc c'est ça, donc eza ba témoignage moko ezoya eza très moulai mais nazo ko arrondir en soki obandi kolanda mambo Koffi Olomide ndenge ndeko oya zolo automatiquement commis ennemi de Dieu, c'est-à-dire bino batu bolanda la musique ya Koffi Olomide sachez bien que vous devenez automatiquement les ennemis de Dieu. Ndelo kwa ngaloba abi avant nani musique ya magie ebima yango nde bapesaka esiko nani condition ya kokende na nani na hôpital général ya Kinshasa, c'est-à-dire na mama emo akende kolala na ebembe alali na ebembe alongoli na minu ya ebembe agarda minu ya ebembe wana ayeko bimisa musique o ya magie cartona biso tout yebi magie cartona na ndenga mukete, c'est-à-dire ezalaki ba force moko bien ba puissance moko diabolique alobi surtout même ba musicien na ba mingi po mona neti ba msusu zo mona ba tatouage nyonso ba tia na nzoto eza ba tatouage moko bo ezo uta na monde molili ezo uta na monde des ténèbres eza ba tatouage ya pamba te eza ba pacte, tu vois, eza ba pacte moko diabolique tu bomona ba tatouage bazotia wana lokwa bande comme sundengo zomona na ba tatouage eza na nzoto na bango wana eza symbolique, ce sont des pactes diaboliques o bango ba signa eza ba condition ba pesa bango eza biloko ba tia bango derrière ces tatouages, c'est-à-dire ba tatouage mususu bomona na banzoto batu yaya to tika bilandisa landisa ya chaki azana condition moko derrière tattoo yango batie tattoo wana na nzoto mais yo okende kolandisa biloko o ya sali, c'est-à-dire vous portez les esprits sans les savoir. Nous on est là
bato bazomema milimo na banzoto na bango sans ke bayebaki bamemi milimo mpona nini bilandisa landisa. Ok, bango ba tatouage bazotia na banzoto na bango ya ba tatouage ya ba problème, eza ba tatouage ya comment dirais-je, ya ba kisi, eza ba kisi, eza ba pacte diabolique, eza ba magie, tu vois, eza ba maison bazokende kota pona ba succès na bango, tu vois. Donc c'est-à-dire d'un côté bilandisa landisa, tout ça l'attention. Voilà biloko ndeko wana leki na kati ya ko révéler na monde na bango molili côté pa zalaki. Tu vois? Abi, oyebi pourquoi babenga kaena ni mopao mokonzi. Babenga ke mokonzi par rapport à quoi? Na mboka na bango ya molili kuna ya kindoki. Kofi o ndenge bomona kaza vrai mokonzi ya monde, comment dirais-je? Ya monde des ténèbres, c'est-à-dire Kofi Olomide aza vraiment mokonzi ya solo, aza penda na grade. Na monde ya kindoki, c'est-à-dire na monde diabolique, na monde des ténèbres, aza na grade oyo bakonzi mususu ya mokili oyo tomonaka na moiboye na butu tant bakenda kokuta na bakonzi ya mokili oyo na ndenge tomonaka bango na moi na butu bakenda kogunza mela Kofi Olomide na butu baza ba inférieur par rapport à Kofi Olomide, c'est-à-dire na monde diabolique, na monde des ténèbres, Kofi Olomide aza supérieur. Ya ba konzi mususu tomo na monde, c'est-à-dire ba président mususu tozomo na lelo na moibo zomo ne président mais na butu aza inférieur devant Kofi Olomide, baza bat oyo ba fuka melaka Kofi Olomide. Voilà pourquoi to benga Kofi Olomide mopao mokonzi. Kombo wana yemo nda mi pesa. Yemo ga yebi pourquoi bazo benga ebongo, yemo yebi pourquoi a influencer kombo wana. Biso na mokili to benga eka mopao mokonzi, to benye mopao mokonzi. Or eza ba surnommation ou bien eza ba grade diabolique, ba grade moko obscur, ba grade ya molili ya butu ya kindoki. Mais biso to ebite to soka juste bibenga benga na bilata la tabakombo to yebi bate bele balata bakombo wana onga kombo na nga mopao yo ebiti na kombo mopao onga kombo na ngai mokonzi mopao mokonzi yo ebiti na mokonzi eza mokonzi o bino bo mona ya moite eza ki mokonzi ya butu, c'est-à-dire chef de diable, chef de démon. C'est ça. Ndenge ndeko wana lobi mopao mokonzi wana ya mopao mokonzi eza par rapport ya grade diabolique, ya ba grade obscur o bazara na on a deuxième monde, c'est ce que je veux dire par là. Voilà. Alobi omona na ndemba kenda na butu wana même ba chef ya mokili o bazo kende ko adorer mopao, bazo kende ko kumisa ye na butu, bazo kende ko fuka melaye, bazo banga ye, bazo kumisa ye. Bozo mone mopao na moibe bo mone simple musicien mais na butu aza na grades élevés oyo ke ba autorité belé ba fuka melaka ye, c'est-à-dire mopao aza vrai démon ya ba démon, aza vrai magicien, aza vrai démon, aza vrai mutamisala mabe. Voilà ce que le frère veut dire. Alors et puis soko tali na ni caractère à Kofi aza vrai mutamatu moli et puis aza muta songi makasi, c'est-à-dire trouble maker na ko benga onde na français. Donc aza un semeur de troubles, voilà, je peux dire comme ça. Donc Kofi Olomide c'est un vrai semeur de troubles. Kofi azaka mutachara batu na ba confusion, oui, c'est ça. Kofi soko tali ache batu combien na confusion na Congo et belé ko banda na ba musicien ti na ba autorité. Kofi Olomide achaka toujours trouble. C'est-à-dire aza vrai semeur de troubles. Donc on a vrai lingala c'est un songi mouchard. Ake koto atongi a panzi bino. Kofi Olomide aninga komona kote batu basangani te basalelo moko kende liboso. Kofi Olomide azana ka pona ko combattre misala baninga ebeba. C'est ça. Donc abi aza vrai muta désordre, aza vrai muta jalousie, aza vrai mopanzi. C'est ce que je veux dire. Vrai mopanzi mutu mabe Kofi Olomide. Abi même okena ndako na kuna ya nandani na lupangu na ya nani ya Kofi Olomide kokutaka ba symbole ba dessin ya ba koma ya ba mami wata ba dessin moko, donc ils ont symbolisé kaka diable, tu vois. Yango frère aye abimisa ba vérité wana, oui eza ba vérité c'est le bama mais et bimi lisusu pour la deuxième fois. Yango biso pe toye bisa bino makamni ezoleka pe biloko nini bimi mikolo bokomona na internet ko yinda makambo oyo. Donc yango ngapi na déjà ko yebisa bino. Tu vois? Soko la ningamba liboso, abonnez-vous sur Desho Denar TV Olandara ba émission na biso ko bosana te, partagez émission pe sa bande comme suspect bayoka et kozala bien makasi, tu vois? Sengeli to ba makambo oyo. Alobi boyo. Kofi Olomide tan oyo kozwa nani aki kozwa
comment dirais-je, cop mususu ya koya kobeta musique a na poto, c'est-à-dire alingaka signer lisusu contrat moko ya koya kobeta na nani na a na poto a ka nde babanda koya ake kobala na elima, tu vois, alingaka ya kobeta ndule moko a boye na France, tu vois, ake kobala na elima, abalani na elima wana, kombo ya elima wana nani apesi kombo nani alobi kombo akofi eza nani bobenge Akram, e kombo ya Akram ezali soki Christian Abeba soki nani yango wana mutu ayemba na kombo ya Efrakata wana eza bakombo moko ya ba milimo mabe ba mambo ebele eza na kati bakombo ba album nyonso asala wana, c'est-à-dire eza biloko moko euti na misala mabe bakombo nyonso ba album na ye apesa landela bakombo nyonso album akofi abeta bete sala penda ba impact makasi eza juste bakombo ba album te, eza bakombo ya ba démon, bakombo ba diable, tu vois. Alors ya onde ezalaki oto ngaki to ya ko informer bino, c'est-à-dire toyeba ke musique oto zolanda eza ba musique ya bien te, tokeba na ba musique misusu to chama to ezo mema biso na molili sans que yo moko yeba ba mema yo na lifelo sans que yo yeba eza na batu misusu ote nga soki na oki musique ya kofite na la raté en bon. Donc c'est-à-dire eza ba magie, eza ba talise, eza milimo ya bato ebele basi bakanga ngo na ba musicien, eza ba milimo ebele musicien basi bazwa bakenda kocha quelque part, c'est-à-dire bakanga milimo ya bato bakenda kocha quelque part sans que oyoka musique na ete yo koyoka bien te, sans que olanda ba évolution na ete ndinga zoko évoluer ake kolia na restaurant yo il faut yeba, ake ko sukola yo il faut yeba, Koffi Olomide ake ko somba biscuit il faut yeba, c'est-à-dire bakanga milimo na bino, milimo na bino ekoma quelque part manipulé par l'esprit démoniaque de Koffi Olomide. Voilà ce que nous voulons dire par là. C'est-à-dire il faut faire attention. Si vous avez une sensation, il y a un musicien, molimo no ekangama pas musicien mo quelque part. Yeba goko za mutu poza na baka oyo. C'est-à-dire molimo na yo eza parmi ba milimo o bango bakenda ko kangana kisi parce qu'il y a des esprits faibles. Na banzela ba kisi na bango il y a les esprits faibles o ba ki kozwa facilement et puis eza na ba esprit o eza dur o esimba mi na nkolo bango ba simba raté quel que soit yo ki ba musique na bango mais molimo no esimba mi na nkolo po okimela pa nkolo jamais ba ki kozwa molimo no ba étouffer en quelque part pour landara makam na bango mais eza na bande comme sous au milimo na bango eza déjà étouffé, c'est-à-dire milimo bande ko mingi ezalaka quelque part. Tout le monde a battu mususu bazo bunda pona Koffi, tout le monde a battu mususu pona héritier, mususu pona Fali, mususu pona affaire, voilà, binomo boye bindenge zara. C'est-à-dire bande kwana milimo na bango eza encastré quelque part, c'est-à-dire comment dirais-je, enfermé, je vais dire ça. Bande kwana milimo na bango eza enfermé quelque part, donc batia bango kuna. Milimo na bango etikalaka kolanda Koffi, etikalaka kolanda bakomba ba musicien nyonso boyebi. Musicien wana soka asali mouvement ka muke, ye faut landa ye baba bi akewa akeboy, asala kiboy, abima kiboy, asala kiboy. C'est-à-dire milimo na bino ndeko ekenda bakanga quelque part. Voilà oezalaki na kati ya témoignage ya ndeko o yango wana. Témoignage o soko moni na ke nango boye parce que eza témoignage moko esalami na dialecte moko boye na okolo bandeni. Alobi yango na Swahili. Alors on a interprété na lingala yango moni na oke na moi pas à pas pona bunga libanda maloba na été voilà parce que ça Swahili so na bina tia na Swahili na chaîne bato ba koka Holanda te ndambu ba koyoka mingi ba yoka te yango na ke na interprétation na lingala pour permettre ba tutu ba yoka, c'est-à-dire ndeko keba okozala molimo na basi bakanga na Koffi Olomide yango yo zalaka na ndaku no tondisaka musique ya Koffi obandaka Koffi du matin au soir molimo na basi bacha quelque part. Au bandaka héritier du matin au soir, molimo bacha quelque part, Fali, banani, tout ça va combo boyebi, yeba ke molimo na yo, eza étouffé quelque part pour essa de la rabat oyo. Et ça là qui a binon humble serviteur, l'homme de bonne foi, kobo sanate partagé bat de comme suspect bayoka. Soko talinga yamba liboso s'abonner au talakaba émission na biso na Desho Denar TV. Merci de tout écouter na émission ezali koya. Ciao. Notre chaîne Desho Denar TV. Abonnez-moi massivement. Allez, bana lion, tous s'abonner na chaîne Nabiso et Andeko Nabiso Desho Denar TV. Allez, Angolanza, prochainement. Olha, tem canal novo que tá aí na internet.
Deixa o Denar TV. Vem tanta gente neste